MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bandeko ba bolingo zali na bino gardien du temple kana kata actualité bandeko ba bolingo par cette vidéo na ina présenter ba sincère condoléances na sœur na biso maman na biso ndeko na biso artiste gospel na kombo ya Nadège Mbouma et ba sincère condoléances courage que le bon Dieu console vos cœurs na bi communauté meza rozoka parce que perdre un être cher le la maman ezali facilité. Moi j'ai perdu mon père, c'était l'année passée ouf. Donc nazo compatir ndelo poussé na sala vidéo oyo na présenter ba condoléances na encourager ndeko puis libota mobimba nkolo a consolé mitema na bino ezanzela bisonyo sur l'Éternel a donné la repris neti na circonstance sur message ezanga raté to eto profiter pe to lendisa baike pourquoi parce que liwe ezanzela bisonyo so donc lobby pour okufa lobby pour perdre un être cher et sengili o se préparer na yango et avant to koma wana na sepeli na test ndeko no texte voilà na texte ndeko na biso akomi ya mokuse mais ya motuya a remercier Nzambe pour ce que sa maman était pour elle. Lelo Nadège Mbouma servante de Dieu ou encore de l'Éternel grâce à sa maman Alexia Nzela Nzambe. Bible zolo balakisa mwana Nzela tango azamuki afin que tango okola sa détourner te. Ebele babokwami babotami na baboti babokwami bakoli mais lelo oyo peut-être ba se retrouver na marambo oyo ezoko honorer Nzambe te. Ce qui fait que lelo so ba perdre ba âme na bango est compliqué. Mais grâce à notre maman aujourd'hui Nadège sert l'Éternel. Nde na lobaki na ya na loba na moboti ozolanda ngai. Ya ba parents ebele basambelaka. Mais bazolakisa bana nzela ya Nzambe te. Esengeli yo nde olakisa mwana. Choix ekoya après mais oyo ko poser comme acte aux sémences oyo ko bota mboma to pe ekoganga ya omoni bible zo loba lakisa mwana nzela tango azamuke enfin que lobi tango okola sans détourner te mais peut-être so comprendre message je qui je crois voilà mokilo mamboza trop et loro mutu il faut retenir toi eba keza que nous passerons tous quand maman kufi lobi okufa lobi ngana okufa lobi mama mutu mususu pa okufa de sengeli to milengele et esengo ezalaka tango biki na mokila bato ozaki na Nzambe to pe na Yesu onimelaki osalelaki ye na bosembo to pe na bosolo okufi kati na Yesu Bible ezoloba errer les morts en Christ okenoko pe mana misalo yo salaki mais soki otambolaki na Yesu te ozala pasi balobi ba grassement de dana ba plaire oui. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Le comme slogan. Mais on dirait que vous devez vivre cela. Vous devez effectivement éviter l'enfer et gagner le royaume des cieux. Mais vous allez éviter l'enfer comment? Gagner le royaume des cieux comment? En faisant la volonté de Dieu. Premièrement, en acceptant Jésus dans votre vie comme Seigneur Sauveur. Et puis, en vivant ou encore en faisant sa volonté. Voilà, c'était le message où on a besoin de repasser à Moukousé et Kolobanaba, peuple congolais, arrêtez les spéculations. Liwa Izalin Zela ya Moutounionso. Na moni na ba page kandi ba mesana bi komela mwanza po na ba vie na bambongo. Moutouma komia lobi mama kufi liwa mo mystérieuse. Est-ce que boyebi que liwa c'est un mystère? La mort c'est un mystère. Bible ezolo ba yango, liwa c'est un mystère. Il y a un bon monito mesana en angoté. Donc, soit qu'on fait le mystérieux, c'est ça parce que le est un mystère. Ok? Voilà. Bah, tu as un souci. Bah, on a passé la moto, ma boutique, on va aller là, la kimia. Pour que ça va te porter, on va passer la météma. Bozan a rama kamboté. Bah, tu m'as bé. C'est ça. Professionnalisme à la Congolais. Et les amis, je vais rappeler lobby déjà. Convention, séminaire, voilà, séminaire Ezobanda, en France, Bandeko France, tous ça qu'on invité Bino, na séminaire où ils ont organisé par les prophètes. Bienvenue. Louvambo, je disais, pasteur, prophète, bienvenue, Louvambo. Boya Ebele, na ville sur Marne,
affiche et ça, on a besoin de précision. Vous pouvez nous contacter ou encore vous capture vos zoom affiche. Et thème à séminaire, je parlerai à ton cœur dans le désert. Je vous invite, nous boza zinga zinga et boya ebele le Seigneur vous bénira. Voilà. À part ça, les amis, te lancer appel Bikisa étiquette et nini, comment on dit, et $1 sauver to pepe ça sourire na étiquette avec $1 partout vous êtes dans le monde entier. Bateau Europe 1 euro, bateau Angleterre 1 livre sterling, États-Unis, Afrique, Congo, partout $1. Et nous avons pour soutenir Fondation Nabiso, MDG TV. Hein? Qu'est-ce que je raconte? Pardon, Fondation Maman Dorcas, c'est ça, non? Voilà. Et tous les orphelins dans la Fondation Nabiso, comme on a une maison de guerre, on a besoin de sungi, pour sunga orphelin, tous au moins 20 enfants au tous beaucoup là. Tous on a besoin de partenaire avec $1 nayo et vous permettre à biso de créer une entrée pour tout foutre la bande ou tout les savants. Déjà 2 ans existence ils ont moqué et le beau moko n'ingi ba lobaka et ils ont pesé et assister nous, soutenir nous. Nous avons la Bible qui donne aux pauvres prêts à l'Éternel, dit la Bible. Voilà. Et si vous voulez des précisions, écrivez-moi encore, contactez-moi. Bazo concevoir babenga onini. Affiche pour Nabiso. Tout bana au display en haut. Na ba vidéo Nabiso. Ou place ba détail sur vos numéro partout. Vous devez envoyer l'argent. Et puis voilà. Sinon, c'était ça. Message aux amis na au passé bino. Et na osé la ba feedback na bino. J'ai plus de 400 000 abonnés na TikTok. Nabi que bao bazalaka avec on est régulier on a des vidéos tous les jours. Baza pas moins de 10 000. Hein? Na lo bana yo surtout yo. Et ceux pour répondre positivement na $1, na 1 livre, na 1 euro. Bon di melangai avec 10 000 personnes seulement pour permettre biso tout quoi au sa musala oyo. Toza na posa osala projet est belé, vision est vraiment monene. Si bo pesinga lobo na bino bonzi melanga bo sepela na makasi musana osala bino est un vrai patriote o alinga mboka na ye po alinga bande ko ne ba congolais bo betelanga maboko moni oya momo ayemba loba ataba ba négligenga ataba na bino bandoto na bino na bosani malobango boko betelanga itolo boza pena fier nanga moninga vous serez fier de moi. Congolais à bonne qualité. Toi na besoin ya bakoki mbongo ezate. Congolais préfère que nous boire en bongo. Bon après tout c'est votre argent, hein? On adore ça na onyo souligner mais na bambela ya boy. Cause la insensibilité. Nzambe na likolo azomona. Et pas nzamba za ezala raté. Sokuta le baro la vidéo oyo. Yeba c'est pas rendez-vous divin. Ba retourne au lobby. Et la gardienne du temple a vendu 1 euro kaya pamba 1. Pesa mbongo shingoma. Mais yo ina obwaka yango. Kina opesa songolo. Kina okabe pa parallèle na mabete. Musunga était pourquoi parce que kuna banga ba sauver plus ba vie. Soutenez-nous. Tobi ke mboka ko mbongo eza. Le Congolais belé bana ba mbongo baza. Beza droit na bino bosa na mbongo na bino bolingi mais et belé to panza mbongo to sarana na mona mambota msuko apporter na ngolo te. Mais au moins so sungi ata orphelin na 1 euro to na $1 na yo. Nzambe akoloza na to kanisa yo. Tu vas épargner une vie. Aux bénédiction ata pona bana na olobi. Je crois que le message est passé, partagé. Écrivez-moi.
Et Dieu vous bénisse. Tout le monde à la prochaine. Thank you. Boto bande o babolingo zanga bino regarder du temple kanaka d'actualité la mifa. To li susu moi coup d'œil na politique. Mais matali mboka Congo to bisa bino nous autres ceux Congo bongité to souffrir parce que nous n'avons que les Congolais. Les Congo pardon. Yo zata mususu ndambo Nigérien ndambo Camerounais ndambo soyi côté nini ndambo Rwanda okende partout ba oyamba yo parce que za na makila na bango. Nous autres toza ba 100% de peur et de merde. Et donc s'il faut roloba toya roloba parce qu'on a tout intérêt ya kosala yango pour il faut qu'on bonga na ena lobela sur dossier ya mambo itali basmik année passée maman Judith Soumino a signé décret sur la sanité et sur basmik salaire minimum interprofessionnel garanti sur la sanité je crois yangoana sur le salaire il y a des travailleurs, il y a des Congolais. Que falaki estimation ezalaki na ba primo boye, ba primo boye wana. Do fallait ba matisa to pe ba bakisa batu ba mbongo, ba travailleurs, ba bakisa ba salaire. Bande o ba bolingo ata compagnie mokote babenga ngoni entreprise mokote établissement mokote nini mokote etikali ko respecter mobeko oyo ezate falaki banda normalement année oyo son a sanité janvier avril je crois janvier parce que j'ai une tante à moi ça là na HJ na pesi mbote je me rappelle tant ba salaire na ba Congo bima ba les 5 ba paye bandaka bango ya bango bandar les 5 bon mingi ba futa bango ba les 5 wana tozala na coopération moko lobinanga non fallait ba SMIC et mata toyokani ndeza bo musala na musala mutu mo ozwa mbongo te de photos zela faut ba bakisa mbongo na mutu osimba ngote bande o ba bolingo et kendati ba côté ba les 17 so ba les 20 bino wabika Congo kampiaka tellement va fermer les cœurs, va fermer les cœurs, va fermer les cœurs, va fermer les cœurs. Olia nini bazali na choate ba ndie pe ba ditami bazali obligé bazo bambongo wana on écoute les cas qui est on écoute et kenda ki février so ki na bo sanité bref batikala o respecter mo beko wana ata mokolo moko te ti lelo bato ba continuer kozo bambongo kande ba banda kozwela ça fait très mal. Vie est tellement cher, du jour au jour, vie mata. Ezo mata kara na Congo. Vie à mikolonionso. Kolia pasi. Biloko ezo mata mikolonionso. Dollar, ba kumise la rabiso a ekiti, ba pri eblo ko kita etikala ko kita ata mokolo mokote. Ata mokolo mokote bat balela ono bozela bo kalbo se calmer biso tout ya to motiva to biso batu ke non ezali logique eza normal et kiti wi biloko okita mais to meka ko expliquer bato yo par exemple ba commerçant ou ba somba ba grossiste par exemple so somba ki neti ba biloko na 1 million et que stock wana sili na noté $8 ekiti mais bozo ko expect nene akoteka on a ba prix oazotekela pour l'année la bénéfice certainement après wanande ba ko revoir parce que tant on ko resomba et ozana prix wana souté to meka ko faire comprendre bato ba mona ki on normal ah oui bozana raison bande o ba bolingo malheureusement il salema te les gens souffrent na mboka Congo ba salaire et matate maman Judith et vous étant premier ministre yo o muto o signé ki loi wana s'occuper décret so ke loko nini yo muto lobaki yango maman réaction de votre part normalement fallait ba sanction ezala normalement fallait ba mesure ezala normalement fallait il y avait pas que ça bato ba kufi année passée likolo ya ba négligence na ba hôpitaux bato bele ba kufi to mona ba poster ba vidéo na ba Facebook partout maman moko atiki bana misato kene ko bota négligence non de comment ba kene d'urgence asala ki accident ba boko simba e toke musika te tozolela influenceuse à munene personnam manda uti kotika biso selon ba témoin bazaki sur place même sa famille aussi a confirmé
tant moi c'est ça l'accident à moto bazou ba kena na hôpital docteur oza qui censé à soigner aloba ki aza pressé aza so pe na ba urgence na so na ba mambo na asimba été et pourtant mutu oza qui mieux placé ya ko soigner ezala ki asimba été il fallait qu'il bazela longtemps so pe mususu ya ko intervenir so inde nini na ndenge moi si a trouvé kufa a kufi parce que bato bazaki na ba lobby ke akufa ki sur place te. Yé moko kutu muta pesa ki numéro ya téléphone ya maman botaye parce que tapo ba benga tant ba meko benga bazui la maman te nde ba délégué ki motard moko ke na ndako na bango ko informer donc abana ko tala elle était vivante certainement hémorragie muto bomaki ba négligence wana ba biloko wana na mboka Congo donc eza kutu ya kolobela te muto ke hôpital mbongo eza te moyen zo soin approprié eza te to pe moyen ba simba eza te parce que boloba ki yango ke hôpital oyo ekosala susu biloko ndengwana ba kozala sanctionner mamba bongo ekosala masusu te bo publier yango boloba ngo même na ba télévision sko ki bo konjango ya bino nga na yebite ba benga bino ka ba konji ba respecter mino toujours tant ba konji parce que apparemment vous ne foutez rien du tout bozo sala le côté musalo bino il faut bosala bozo sala yango te sko tozo ba te tokosuka wapi na mboka ya motindo bo quand nde tolanda ba émission na ba réseaux sociaux yango nayokaki kaka ndenge bato balobaka ke ono il paraîtrait hein nazotia on a conditionnel Fachi azolinga pesa prémature na Kaikwamba so ba vota ka yango ya voter que non ba peuple ba lo bato ba voter moi je dirais oui moi je serais d'accord aza parmi ba ministre ba travailler malamu na gouvernement na mama Judith et tant mambo ya ba immigrants soki ba immigrants o batindaki Trump atindaki na Congo mama Judith akena ko sala interview sur na TV5 bato balobaki non asali soni c'est une honte premier ministre batu na ba immigrant na ba bato bamboka ni na yebite j'aurais appris tant ndenge bato balobaka ote eza sabotage parce que azali indigné ou encore aza mécontente et maman Judith a commis indifférente pour nani po azana ba ekoke tangu ba benga on ba remaniement tangu gouvernement sike ko bima kozonga te bazonga ba pesa Kaikwamba ndenge to ka ikara ba eko maman Judith moi à votre place si cela est vrai na ko siligate na manifester indifférence te mais na ko lukande na prouver de quoi on est capable étant premier ministre ba mona misalonga na sali to pe na zo sala po bazoni sanga parce que si je posais la question lelo oyo gouvernement c'est qu'il faut bima n'est-ce pas normalement fallait bima déjà mais bon toyoki que no yo sale masiko te pour na ba raison songolo pakala hier j'ai parlé avec une amie à sala na budget abina no mère au monimbo geza en guerre non seulement ça ameko ko ebisanga ma moment mi balé misatu alobi en tout cas ba remaniement il faut s'attendre au 10 février ngabi abon alobi oui soki n'a posé question hein je crois bandeko oyo bo s'intéresser à peine à politique bo répondre dans ba commentaire hein, parce que toi ka batu biso nyonso muto ebi nyonso azate OK na on maîtriser nyonso te si je posais la question s'il faut le to retenir maman Judith to peto zongisaye bo pesa ngai ba élément to pe ba grande ligne ya ba le pourquoi to pe ba raison to musalo maman Judith asali pour azonga beaucoup maintenant en commentaire s'il vous plaît moi votre place maman Judith dans allez indigné te na osiligate na ko manifester une différence c'était mais na prouver parce que moi personnellement en tout cas maman Olimbi sanga nazo monelo côté oyo ba kozongisi la maman Judith na gouvernement ya sika quand na auto lo basil faut kopona moi je dirais oui pour na Kaikwamba a parmi
basi oba prouver to pe ba ministre ba laxi bravoure malgré l'occupation hauteur aux anazemi à boti mais to moni quand même comment à se démerder na pas mal ba makambo pona mboka ya Congo ngonga Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble mon air. Ils ont réussi d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur. Plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent,
Dieu s'élève comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.